V Gombo, V Jean-Pierre, ah, Charman, ouais, le commandant Léon, Soda na yo, Nairobi Boye, ils ont fêté anniversaire kuna, ils ont fêté, ils ont lié à Babylone na yo, Bambala, Babylone à Tumba, Bambisi, Maboke, ti na kati ya bureau, bazon ando na Babylone kwana, anniversaire na ils ont fêté yango. Ko koto yo, moninga na yo, wachitenga, Roger. Oh, ndenge général Kasina bana benga Roger. Na Museveni ba benga Roger. Ba benga Roger. Aza ko pola na boloko wa. Makambo yo lukela ka ye otinda ka na isiro aza ko pola na boloko wa. Biso na yenginda ngida lelo tozana kati ya procès munene. Procès wana ti e bengi siyo. Alobi yo mto pesa minduki opesa ba soda. Donc yo oza na kati ya BRV na ngai. Na senga mbongo otika opesa mbongo te. Mbunga ni ake kolanda yo ako ministre ya santé aibi 4 milliards mengai botika opesa ngelo côté. Mbunga ni alongo ki ministre yo récupérer masolo ministre de défense nationale 3e personnalité na pays. Okanzi pe mama Bazaiba Eve opesi son ministre so ya nini wana. Toujours ngai soda nazo zo eloko te nazo kolia te nazo na pasi pe na mawa. Na koma na mbula soki 40 combien sikoyo. Na tika ya ko fêter anniversaire te. Pombongo ezate bo utiliser biso na se mondoki. Mbula moko beta na bazamba, banyoko za ko swaka biso. To tika ko zelo kote. Lelo oyo ngai na kanda wana ko lumbala nduko mi na filé azaliao. 3 ans et 6 mois na boloko. Kubanda 2001 na janvier kino lelo mbula boni 3 ans et quelques mois. Ya on a saigné soki lumbala asambi lokola tangi yo peso se présenter. Ve makambo eza suka eza jeté. Na kolela bino mino ko sakana te parce que bozana bambongo. Même lumbala zaka ministre ya affaires extérieures. Atika pesa ngambongo te abenga ngai na ndako na ye. Na résidence na kuna na pigeon. Yo ndenge moko mbongo eza te tilelo bozaba ministre boziba poste. Ngai soda na bunda bitumba po bino bozana malamu lelo bo dondo na ba place wana bozana yango na ba fauteuil wana présidentiel biso ne to kengela bino. Mais bo pesa biso merci, bo futa biso merci ba pesa kana mboa. Natinda mama o na kombo ya mama nani présidente ya MSC na Paria. Mama na biso nani komo na bosani mama nani mama Anastasie Mutoka na tindi ya pona makambo mbongo na ngai suite za lakate mbonze aya guna asoi na yo olobite basole bele babune bitumbao bazo ba problème est-ce que bafuta bango donc yo utiliser bato sa ko futa ka bango mais yangai boko sanza yangai boko sanza ndenge lumbala ka na sina kangia osidi soki yo ko ya yaka na yo ozape na ber na yo. Dossier o ezali à Centrafrique kotaka 10 ans de prison wana za Centrafrique eza Congo te. To na dossier à Sikeza vierge ezali à opération effacer les tableaux 2001 2002 2003 yango nde yo ozana kati ya babere wana. Lumbala alobi yondo pesa minduko pesa basoda olobi ote ake lokanga mboka wana bafundie siko na nini o ngana fungoli ba secret bafundie na rébellion pillage ya ba ressources matières premières séquestration, assassinat, viol, vol, donc, chef d'accusation est le Kébélé. Donc, via Kozang a 20 ans, il y a Boloko. Donc, il y a un avion dans Bemba. Là, il y a soda. Au formanga pas maté. Avant, au formanga, il formanga déjà. Il y a au formanga, deuxième personnalité au formanga. Na disala. Disala ngomba. Le lot, on s'est retrouvé dans poto. Azoli ambala, azako lala, azozwa mwa pio na ngai yawa na mboka oyo. Alors mbongo oyo nga na salaki, bo pesa ngai te bo tikala ko pesa ngai ta elikuta te, ata linzaka pamba na zwa te, mino ya pamba na zwa te. Donc na lamukeli bino, na telemeli bino po bozali bato mabe, bozaba ndoki. Ata mbongo moko na zwa na maboko na bino te. Tina banda musala soda wana. MLC mouvement rébellion ya ba miyibi ya ba assassin na ba Ugandais na ba Rwandais
bokoti mboka na biso na trouble bobomi bato basoda baviole basi bakufi bafamille na bango bazali awa mpo eza pena tembe te moto ye moko aloba makambo na ye bafamille na bango bazali awa bavictime baproche ya bavictime bazali awa nde yango lelo babengi procès depuis bato bakufa na Congo millions de morts bakanga moto te moto asamba te basambisa moto te moto aliboso ya kosamba ezali Roger Lumbala ezali likambo moko monene bakongolais boya mokolo yango ebele boya kotala bato babomaka biso bato basalaka biso massacre na Congo impunité Congo mutu akanga moto asali te okena Lumbala na justice babino longwa ozo riske kuti moko de bakanga yo longwa aza grangolo toza na prison tokotia moto te prison eza te papa Lumbala aza grangolo te tokeno api justice eboyi plainte oyo ngai babi Lumbala aza grangolo ambo oyo nde Congo penza mboka penza ya bagondwana mboka ya bagondwana siko Jean-Pierre Bemba vie na ngai préparer kaka ba anniversaire na ndo sala wana ngai na tikala ko sala anniversaire te po mbongo eza te bokamata mboka wana bokomisango ya bino na ba Chilombo ano mako ministre de défense yemoko Chilombo muyibi checouleur aventurier un aventurier donc bino bokangama bokozwama prosango ya kaka ebeba bongo tokotala mayele na bino boko sila mayele awa lokola Lumbala sila mayele awa Lumbala sila mayele civil moko boye azola tateni militaire anya moko boye 1140 moko boye azola tateni militaire na zamba kuna peso pesa ba ordre babomba bato ba piller ba biloko bato ba dévaliser ba conteneur ya ba marchandise ya bato donc tokomi na suka tokomi na virage courbir donc procès à crime contre l'humanité ya kati aéroport mapping pour la première fois Roger Lumbala kwa ina filé andukami na filé ti a remonter ngwe pana yo ve okoya na malembe okoya na komono fara oya koteba mbongo na ngai oya kofuta ngo avec intérêt mbongo na ngai nazoloba yango mokimu bezo ezoka ngai mbongo bokansaki état de droit na poto ezalaka te boya kosakana wa ondukami na filé Lumbala masa Jean-Pierre Bemba tokotala biso na bino merci peuple congolais batongo bangwana ba anniversaire pamba baza ko jouir kuna esa ko pela moto gombe lingi okweya mais ministre de défense aza ko sepana na anniversaire na Kisasa omoni batongo o bino bolukaki baza bakonzi bango tokotala biso na bino nde tokotika bino te tokolandela bino tina suka tina mauti na bino tokotala asugi wana baingeta na bino banso ba résultat combattant mokolango bozali belé to sugisa bato babi bango ba homme fort justice eza justice état de droit ezali état de droit un pays d'état de droit Roger Lumbala akomi kolela na prison asali mukanda epa na Chilombo asali mukanda epa Chilombo Félix po abi petit na ngai sunga ngai nazale wana kufi nazaya kokufa nayebi mukolo na go bimane sikoyo te mire clôture za mulayi eleki mulayi moye mpe na sote eza te sécurité eleki makasi Lumbala sali mukande pa Chilombo Nyankero atindi mbongo aye kopesa ngo na compte ya Lumbala awa na Paris bacheli na compte na ye azui 10 avocats wana azui Lumbala azui 10 avocats contre ngai un avocat ngana za avocat moko Lumbala za na 10 avocats po azai moto ya mbongo Denise Nyankero atindeli ye mbongo po aza pire moto na ye aza pire Denise Nyankero akomeli mukande pa Félix bana bakasai petit na ngai talaboy Félix abino kuna za état de droit plaignant azali mais bokenoka malembe kosila ote depuis 2021-22 toza olobaki boye kosila ezosila te osala intervention yebisa Macron Félix pe bolole
ABC Macron habite makambo ezali crime contre l'humanité nasi na yebi yango ministre de la justice apesa nga rapport nyonso concernant monsieur Roger Lumbala mais tika toke na malembe basambisa makambo ezala malamu clarté emona na makambo wana et surtout plaignant azali et comme sous 6 mois 7 mois mwana wani oh Félix leki na ngai petit na ngai sunga ngai Félix ayebisa bino vie kuna za état de droit malembe kaka ekosila makambo ekozwaka esika na kointervenir nsima bongo na bongo tito komi lelo oyo 10 lettres oyo Lumbala asaleli Félix nyonso wana azali au courant 10 lettres oyo Lumbala asaleli Félix pendant 3 ans 6 mois leo na boloko Félix Lumbala na boloko asali 10 lettres na Félix makambo ezosi baka te Félix mpe azolibere mpe kaka te awa Félix akolibere te aza nde état de droit eza mpe kutu Macron te eza nde justice okei na justice na likambo nango bakotala yango sikoyo Lumbala ateli miso azindi mutu akolongole kuna aza te na kati ya Kobe na kati ya Kobe deja asi akoti na Kobe vunga kuna akoti bakangi ye bosakanaka na Congo boboyi bato bosisi bato koboma bosilisi batongo aza kopekisa kobeta bato masasi ya buportant te président olobi yo nani joye bakatanga masoko réglementaire babetisanga fimbo bonyama na basicatrice na nzoto kino lelo Lumbala wana peuple congolais Lumbala aza ndoki aza moto mabe ndenge moko na bemba bafo bato mitema mabe bakutanaka na makambo ya boye et puis bakutana na bango na nani na ngai komanda lelo mabe oyo bato basali ngai mbongo nazwaka te batambusa biso tosaleli bango mbongo si carrière ya diamant bakangi yango mpona bango moko na baugande basoda baugande na général Kazini ya baugande na président Museveni ya baugande aza na balibulu ya baoro kuna na Durban na wacha osi bomona makambo boye bango nde babengisa Museveni babengisa ba armée ugandais kota na Congo bakomi ko violer basi ya ba congolais basoda ba ugandais bapesi bango basida lelo oyo procès ezali ya ba makambo wana nyonso ngai na bimisi yango polele na bimisi yango polele naza na komela mai epai ya moto te na kolia epai ya moto te moto mpe apesanga mbote te na mpe na posa moto te pembeni na ngai ya pembeni na ngai na lobi yango parce que bino basoda ba congolais boza ba traître boza ba aventurier oya koteka moto mpona bapesi $1000 ekende koteka moto mpe obomi moto oteki moto nde comportement na biso ya moto moko te apusana pembeni na ngai donc mutu moko te ozala nani nde eza wana sikoyo ngai bakanga ye 150 etalinga te ngai nde mbongo na ngai mon argent mbongo na sala nango 5 années ya rébellion bopesa ngai yango nazwa yango te natikala kozwa yango te mbongo wana ifo nazwa yango namona yango na miso mbongo ya makila ya bato sopana ya bakongolais sopana tozo kopekisa bomo ya bato te bango baza koboma bato mais voir même basoda badembika basoda kingo singa na kingo babenda badembika bango poni basoda bia tuka lelo mbongo na biso fo bima abi boza combien o toza 15 bon bino bo déclarer mo botel makoto bali su bato déclarer mbongo su babole su babimi ole batimbela te ba obiso tia maboko likolo batie 5 bakomi 20 badembika basoda na nyonso bakufa bi balingo sa rébellion se rebeller basenga bambongo basoda nyonso balanda bambongo na bango biso to bafutaka mbongo ale baba na kobeta ba masasi rébellion kota babenga na biso ba président ya rébellion bato so tali bango malamu te bango sa contre rébellion ali bomo bango baboma basoda wana bongo bato baza bato malamu na ebile bakomba basoda ngo moko na moko na pesi yango na parquet à part ba civil bakufa na pesi komba ya basoda badembika bango na kingo kusinga na kingo moko na moko ko dembika babi oza rebelle okufi moto déclarer azate oui moto pas déclarer azate pour bakufa bele mboko mekufa million est-ce que bakanga nani basambisa nani moto te kino lelo yokandenge
yoka ndenge siko mboka ndenge ezalaka bazo batroba banyama me bakanga mutu te bango wana baza en cravate na costume bazo tambola na kisasa baza kuna na Congo mobimba na cravate en costume bazo tambola baza heureux na bambongo ebele lisusu mais ba victime bato bakufi bamaki batangisi makia na bango bon bato ya boyenga na tika bango te nzambe ndapesa makasi na la poto pour natalisa no makambo bien dossier ezali million onga na zanango ya bato wana ya Bemba na Lumbala totika makoma Centrafrique to koti makambo ya opération effacer le tableau ba pigime bakata bango ba biloko na bango ya nzoto ya ba mibali ba tie na kingo ezali crime assassinat donc likambo oyo lokola bandime sambisama ai nzambe merci boko futa makila ya bato nyonso bakufa na Congo le numéro 1 ezali Lumbala kosambisa ye bakoboko na la ye après Bemba so sisi ministre de la défense procureur général de Paris à Kolukayo Macron aza au courant Félix Tshilombo azali au courant procès ko salema basali Félix Tshilombo mukanda ke bako mettre na procès Lumbala Roger ancien membre ya nini ya comment on dit conseil république basalaka na kisasa wana conseil de république ancien membre azaki membre na kati conseil de la république ba informer siko Félix que voilà makambo eza boy ko Félix akozala monoko nini ye moko moyibi ye moko ateki est ya Congo a signé ba cop na ba M23 mboka ezo kokende batu nyonso na Congo aucun politicien malamu azali te mboka wana eza na passe pe na mao il faut nyonso ezala changer